Et puis bayaki featuring basinera contrat na bureau bakomaki tina ba intimité ninye. Oui, naza dessus na moto na porta qui met forte. Na tango azaki okweya na porter main forte. Et puis nga natala mama kasi. Combien d'injures, combien de bato bayinanga likolo mai kalamba. Mais pourquoi akokai kondimela moi si on a filmé yeti na ba toilette, tina ba mbetu. Donc si on dit ma biloko wana akanza ite ke no tango na samba na manike pe na kati. On a moni pasteur alali na mbetu boy. Moi si on a la tishite lamba mota azo filmer a filmer la photo pasteur siko likolo na atala ta ibila ma pasteur alali. Azui ata filma qui comment qu'on dit moi si au hasard alliance na msaba ki okota na chambre na yo chambre za intimité non côté na place wana te non côté na place wana te est-ce que pasteur Mike mtape sanga souffle de vie ngana kufela mwana bomona elonga pasteur Mike akuna non côté nani ata kut na bila côté non côté on a besoin ba boyete ngana mwana nzambe malgré moi je crois en Dieu. Moi, je suis croyante. J'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Je suis salir comme je suis salir. Je suis salir. Mais je suis salir comme je suis salir. Place où je suis juger point. Je suis juger forme. Je suis forme. Je suis forme. So bosala opona biso to ba pétage mais oya kufa na ekulusu atako lisuma mukena ya munene zate bokoma ko empêcher batu ba croire na Nzambe ou bien vous êtes des adeptes du diable. Est-ce que makambo eso ma scandale o mama nini olingotika mwana ke na église na bino olingate pour dire que vous abusez des enfants mobali mibali baboya basi na ba ke na église ba na raison vous abusez de leur femme na faiblesse ya ma prophétie. Ce n'est pas bien. Il y a une église qui ne faut pasteur à marier. Il faut pasteur à la marier. Il y a un côté là qui est calamba et qui est peigné. Ngati. Mutu nyo so boya kai. Tamba moi na côté lende batu ba lobby, mina na côté là kai. Na tika pe na tant 2 mois baza ko harceler ngai kako. Maintenant likambo ezali toto il faut to loba. Tant na minute oyo tant batie ba photo na ba vidéo ya Mike Kalamba na Facebook. Bozotala ba commentaire ba finga manike. Il luttait, il essayait de convaincre cette femme. Est-ce qu'il ne savait pas et que la femme l'a enregistré? Et moi, comme je suis un garçon de ma tête, je l'ai appelé directement. Je lui ai dit, Pastangana qui est à gauche, droite. Mais tant que tu as une prédication, pasteur Moïse, tu as dit que tu as que maman wana na mema ki master et pas ya maman wana na présenter après yé akweli maman wana o asala nga ba proposition o nga na boyaki tant amoni master akenda ki ba kwala master a tombé amoureux et ça ligne bébé libango atanga ikombo mutu te metanga lo ba master to yebi camarade nina ngama ni keso na lali mutu apusani ka pe même fourmi na santaka. Comment akole ba ona lala ki na eba kite siko asoki audace na ya pona ofunga la chambre mutu kokota e bangsaka ya okokuta mutu telemi un témoin chez hein okokuta ngando okokuta lion okokuta lo nyoso. Arrêtez de Pierre Yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles. Restaurant business class VIP. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Ozo na ngai soka zali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard
Jubilé Bruxelles 1080. Métro Riboucourt, l'une 2 P6. Tram 51 arrêt Jubilé. Ah, on a restaurant business class VIP na Bruxelles. Yangonde Nzambe. Yababilubu au Italie ba Congolais. Peuple africain. C'est naturel. Gardez Bandinayo. Toujours. Placide et Bio, le patron de business class. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bonjour, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez nous capter. Ici c'est SP la Lionne de la presse. Je suis très heureuse de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission qui a comme objectif de vous informer et de vous divertir parfois, car nous sommes là pour promouvoir l'excellence. Merci au tendre Père, les dieux tout-puissants, pour le souffle de vie. Merci à mon coordonnateur Mike Lokamba l'archevêque, mon papounet, pour l'opportunité, ainsi que à toi derrière la caméra, Berlu Vengame, tes images et son microbe. Merci aux combattants de la Lyon. Je ne peux pas passer sans pourtant vous remercier. Là, je vois directement Yaouli Moucheni, les codes mondiales, mon papa, mon boss, mon tout, bref. Il est tout pour moi, Yaouli Moucheni, Dr Laurent Makab Bamouela, le jeune médecin depuis Soudaf, clandé spécial à vous, papa, la Queen Pilov, my lady boss, mais tout le monde a bon, le boss, c'est bienvenu Kindeng, les banquiers suisses, IBS, le Bayer suisse, la Queen Pilov, habillé, pendant fan, il y a Manique des John, donc le Lopé, toi, on a Manique des John, à Watokos, en tout cas, par rapport à moi de la femme, moi, c'est ça, Kalipoutate, moi, c'est Bizalé, moi, c'est Moutou, donc, Manique des John, Awa, les lotos, comme campé, qu'on décortiqué, sur, moi, ça, Zanani, moi, est-ce que moi c'est ça Kaliputa? Est-ce que moi c'est ça Kapobo Tabana? Manique de Jonas. Ah, et puis tu remets comme ça, actualité belé, bon, boyebi que nami tu es koyinda, surtout quand tu vas ça nzambe vraiment donc balbi soni oh, est-ce que il faut kaka toujours tout est la kaba sala nzambe parce que ils en a verset biblique moi le bala malgré nabi tout est mais balbi tout qu'on fait na Jésus-Christ tous a fermé mais na basali na to ko réussir mais est-ce que na liro to kende oh tout se confie à quand na basali nzambe est-ce que to ko réussir Manique de John Aza awana gauche nanga si tu es d'accord avec moi Berlu Vengamete au fongola biso tout le monde a bongo Manique de John. Bonjour Manique de John. Bonjour SP la Lyon. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les abonnés d'Africa Elengi TV. Na confiance au Bopé Sakangai. En tout cas, merci beaucoup. Avant de commencer, na singara toujours Nzambe merci. Na paiement. Au sans paiement oyo. Moyen na au salle émission exaté. En tout cas, vraiment merci l'Éternel des armées. Hein? Ye alobi nanga mwana nini olingi nga na sala asengi nga se motema na lobi zwa nyonso Goliath ya kokwea bapasi oyo ekosila kosila maladi oyo ekosila Kongo ekobonga nango ya ndima kaka soki Nzambe alobi
nani alongolango ngaya wasi nazwi eya nona ngatika ngana ganga. En tout cas fiston Mbouyi, félicitations à toi. En tout cas ba nzambe nyonso na pesi bino mbote malgré tozo. Je salue mon pasteur Alphonse Kayenga, papa nanga Alexa Harold Sté Alexa Weston T. Boya na la présence de Dieu na Kimbondo na Bandal, maman Philo, maman pasteur, bonjour. Bonjour à Goretti Louvuezo. La reine Nazaka moko na préside Bita Morena, babi la mama, babi Solingi oyeba. Basango, ya président ya Kabushkop Tuna Pamela Mayala. Numéro 9, le PES. Mireille Okito, la grande, la belle. Merci Nayo PSP la Lyon de moi invité à la plateau. Merci Manik de John, clin d'œil spécial à Chris Kabelo, Chris Mwinda Kabelo, donc Kabelo Kitoko, Solimba Kabelo bien, donc l'autre fois mon à jaune, le Babicha Kabelo na Paris, au denda na puis d'Ixme chez Djonga, mais ça les peut produire Melina Swamba, aux à la taille uniforme, le quoi Manik, qui va t'atteindre, au banana, banano, va nous produire Melina, quand on est à cette taille. Ça make-up, mec, teint et vandicano. En tout cas, on a bien vendu l'obéla, donc. Solisa et comme ça la bien malgré dans l'eau la caille Manik de John dans l'eau la caméra Melina Swamba babi Melina les alliés comme ma belle quoi espérer la lion OK pas Melina Swamba comme ma bassin OK pas Melina Swamba babi crème ba papa pezali balobi sorolingi George nayo et vimba papa ko pesa moi si plaisir ndé George ko pour maman ba OK ba George Amike ba OK ba George Amine tam ce qu'on a ba pasteur pour ba George si ko papa massé George na bien na femme na rolingelande au souki sacré monnaie za pas Melina Swamba. Merci beaucoup Manik de John, tu racontes l'épisode ma actualité autour de mon pasteur mais tu me campé ko lobe la mambo pesa sur actualité to moni fali poupa na inosbi bakutani na et pas ya présidente à Mboko Nini ba oyede biso ba illustrer image wana na ebité Manik de John tant hôtel ki image wana et ça la ki ondenge ngai salinga esengo yana leki bakutani. OK. Salinga esengo makasi. D'accord. Omoni ke likolo ko ina ngote. OK. Ba ngomba pe ba exploser te. Muta beti muninga likofi kuna zate. Muta chepi muninga azate ba seki. To lingana et ça la bien. Cultivons l'amour et non la haine. Pour musique na ce qui est liboso. Inos bina fali so ba sali featuring. Boye muninga ezakito. Nyos, oyebi ba kontaka manka gagner te na ba kerelo ba salaka. Manka gagner zalaka. Manque ya culture na biso évoluer ça na kati. Alors au lieu bo sala ba direct bo finga ba leader msusu. Sala direct lobela leader na bino lobela banzembo na ye pesa ba exemple so ya ba leader msusu avec respect. Bo tika tu dois na ya finga c'est plus important. Ce n'est plus important. Mais tout le monde peut faire des photos d'ensemble et tout le monde aura photo moi ils sur qu'il est et ça on dirait photo montage tout le monde photo te que fali na inosbi bakanga vraiment ndo cholo ba ke likolo pe kwete mais so suite ya ba moi ba problème à mike moi manquement ba respect à mike il déjà fali c'est quelqu'un de dur de très dur. D'accord. Akobo ya pe okangana une photo te peut-être peut permettre te ba fan pe place on ba kamba en photo boy. Mais na éviter son photo on peut ça montage, ya montage, et mon appel que montage. Ouais, on dirait ça montage, il est monteur ba to ba montage moi. Ya nga peut en attaque on ba téléméli. Et fixe bon. Pourquoi ba bon, toutefois, bah, koutana qui va vendre place moko, bah, les messa moko, bah, solo to, qui te mutabundi si muninga wote, bah, no yo, kuna mona wote na mboka, to alo, bah, yo, ça, et to monya wote, donc, bon, tika biso. D'accord. Merci beaucoup, Manik de Jodo, to moni Malika, oza, consort na biso, au tukobala, impression yo. Félicitations, Libala na ependeza sincère, qu'elle aille de l'avant, félicitations à Malika. Mon a sans orgueil, sans ce qui n'est extravagance, non, à saliango simple, au sentir qu'il y a du sérieux dedans. Et ça, bah, monsieur, vous avez qu'à sérieuxité. Monsieur, so tali en kaka lo lengi na ko ba oba ok musika te mais oya Malika so tali en senti pas que no ba ok musika mobile aza sérieux, mobile c'est quelqu'un azaki na souci au bala mwasi. D'accord. Et ça te que mobile fine na o sala na ye TikTok, o simbi zo pese bizu yo moko zo kene ko kanga manango kuna mobile o senti pas que mobile ana posa na moté. O sali se makamo oyo après yango awe ba tout ça qui vidéo bo il faut futanga ti mobile Maliko senti vraiment
il y a du sérieux dedans. Même dans Malika Nengalati, même les longs Maliko, ça veut dire que Malika a changé. Que à quel point na futur mususu. Et puis à tracé chemin bien. Osomona. Aokende mulaya oke musiko senti pa eloko voice ma baby manasimate to yoka teke mobile na zakina makango moko na luvuluzi makango wana so belela to yoka teke mobile ne boy donc o senti pa keno libala mo ba yokanaki ba sombi biloko place moko ba kendaki pe ba soki pe ba conseil pa ba sali na nzambe malgré mais ba sali na nzambe bien ba ça neti papa na nga Alphonse Kayinga mo sali na nzambe bien mo sali na nzambe fashion te ya pétage pété bango malika pe ba sali ki makam o sentir bien félicitations maman nzamba pambola yo okende liboso mobala nzimi yo omoni biso basi to botaka avant mibali banzima biso baseme ki ba supporter muta olinga démon na yo ye wana ange na yo pe ye wana très bien muta opeso kanda ye wana muta pa osekisa yo ye wana félicitations Malika. En tout cas, félicitations pour une fois de plus, Malika Mania. Tout ça qui voilà pour Malika qui toko, Toliaki, Tomilaki, et les cas qui vraiment tokos, Nzamba Pambolayo. Et nous voulons que vous ayez une épouse exemplaire et puis une épouse, comme la papa Nabiso, Joël Mbouyi, li passa, voilà Moutunangai, bof Nabiso, or le bonheur. En tout cas, que du bonheur. Pour une vie nouvelle Oyo Obandi Malika Mania. Manik de John au salaire canalisme kitoko na confrère Nanga Shadrach Akangai que je salue en passant bolobile qui m'a pasteur et tout par rapport il y a prédication il y a pasteur Moïse Mbiye et tout au mutinos tout atala qui en gros parce que talami pe mingi otoko bandela lisouste mais il y a eu de gens au babi Manik de John osaki on s'est pensé qui toujours qu'à côté à Moïse Mbi au meka qui un peu kotika Mike Kalambay moi mon pandi Manik de John aux alara un problème là pasteur Mike ou comment pour babi on dirait analyse wana osaki pour Moïse Mbi et contre Mike Kalambay avant tout côté si je me souviens non ngai nani à côté là Mike Kalambay makama peniel OK ngati mutu nyoso boyaka d'accord tamba moi na côté lende batu ba lobby mina na côté la kai na tika pe na tant 2 mois baza ko harceler ngai kako maintenant likambo ezali toto il faut to loba tant na minute oyo tant ba tie ba live ba photo na ba vidéo ya Mike Kalambay na Facebook bozo tala ba commentaire ba finga manike Manike yo côté la kaye peniel moi si mabe manike ndoki yango nde côté la ba bino na bino bandoki ozo comprendre mais tant yo déjà aussi oleka na ba scandale ya makasi est-ce nga pa na ko konyo Mike Kalambay ya kosama kambo asaliwana donc Manik de John azaki déçu oui naza déçu na muto na porta qui met forte na tango azaki ya okweya na portée mais forte et puis na tala mama kasi combien d'injures combien de batba inanga likola Mike Kalambay mais pourquoi akokai kondimela moi si on a filmé yeti na ba toilette ti na ba mbetu donc ti a ondima ba biloko wana akantsa ite ke no tango na samba na manike pe na kati hein tango baloba likambo agege nga na côté la pasteur Moïse na côté la pasteur na côté li mutu te tozolo bato to nga omoni nga na côté la mutu na za au milieu du village d'accord lelo oyo to ba peigner la kimaka infidélité pour moi si motandima ata to bito la mobile za pona moi sinyoso ko bambanga pe infidélité ngone longité ça na makamno mais na yeba te il faut pas respect ça là OK vous comprenez si quoi il y a modèle OK soit piqué sous crise il y a montage en fait pas montage déjà scénario on est à clip on est à Christ on est à clip mais déjà clip déjà scénario il y a clip déjà mamba solo te kasi ya clip c'est quoi bien piquer Christ lokuta c'est comme moi na moi si on a moi na Facebook na mbetu ya la lipongi ngana teleka photo moi si comment qu'on permettre moi ça filmer na mbetu et puis moi si ya libala voix pasteur te o bazo bana kata voiture mais on ngana moni pasteur alali na mbetu boy moi si on a la tiste lamba rota azo filmer a filmer ndako filmer la photo pasteur siko likona ata la taille bilama pasteur alali azui ata filma qui comment qu'on dit moi si au hasard alliance na msaba ki okota na chambre na yo chambre za intimité non côté na place wana te non côté na place wana te est-ce que pasteur Mike mtape sanga souffle de vie ngana kufela mwana bomona longa pasteur Mike akuna na côté nani omone bo tana kufela ki bomoni longa Moïse Mbiye kuna
bino nde bozaka ba camarade na bango bosenga bango mbongo ngate ngana zala na lobali kama mutu soki mutu osama mabe osali mabe bango mibale bawela ka kibombanda bawela ka basi ba pire master mais basi ba panzi bango mais Manick de John au soulevé très point moi très capital et le ko zo ba mingi bazowela moi si yo pour répéter on sous les lots tu en sais quelque chose mais tant tozo ka ba prédication pasteur Moïse so ka te ke no ba eza kibombanda ya na kati OK que mama wana na memaki master et pas ya mama wana na présenter ye après ye akweli mama wana o asala nga ba proposition o nga na boyaki tant amoni master akendaki ba kwala master a tombé amoureux et ça ligne bébé libango d'accord atanga ikombo mutu te metanga le ba master to yebi camarade nina pasteur Mike alors siko non kota na nini après ça tomoni ba vidéo ya pasteur Mike na Facebook moi si moko azo filmer ba solo na moi si moko ba botanga ta $150,000 te $1,500 ba mbongo mike o biso simbara yango bino bokinda ko singa pena ba fitiri vidéo elle bosso tango bimi ezaki na kati ya voiture na bio eza montage eza na kati ya voiture mais mi balé na mbetu ya lali pongi ngama ni keso na lali muta pusani kape même fourmi na santaka comment akolo ba on alala ki na eba kite siko asoki audace na ya pona ofungola chambre mutu kokota ebangisaka ya okokuta mutu telemi un témoin géant okokuta ngando okokuta lion okokuta lo nyonso mais ti moi émotion azaki audace ya kotenga ma place pasteur alali afilma kaye afilma kaye ya c'est que ba yeba ndikambo d'accord bah ouais mais Manick de John eza sur na vidéo mon boy to moni ba yeliko à part no fier ndeko filmer et ça na vidéo mon to moni je ne sais pas il y a battu so bolo ba que non ils a montage ils a voix ya pasteur T et tout ba imiter pasteur Mike to moni pasteur Mike na toujours la fille na kata voiture non na kata voiture T na mbé tout mais on dirait plus téléphone vidéo bazo filmer on dirait ça où t'as elle y a pasteur Mike a se posé question mais vidéo moi ils ont circulé boé na lali et tout bima kindengeni et la fille azo PC explication comme ça babi non bango mi balé bande ko se piéger c'est-à-dire que hier bande peut ko filmer azaki na ba rien penser que et ko barder et puis azaki ba ya ki featuring ba signer contrat na bureau ba koma kiti na ba intimité nini boke na biso kuna kututenga pisusi na nga ya ki featuring signer un contrat na bureau bokoma ina chambre ndeni akoma yana ndaku au sani na ndaku nao yena alliance ni na musapi maman wa moi ça Sony bon tokoma ka basi musumi bani na bango mutu batinda ka bango baya ka oyiba ba chance bana mike po bango batu basala ka mbongo ya mibali pasteur Moïse alobaki amu po yo ondima elongi na ona vidéo bo seke mobali no yebi ba bêtise o salaka to lobani seke mobali no yebi ki okenda ko coucher na batu ponga mama na ti ba baza chanteuse na na okanze moni mote na luki ba plaque partout ayema nzemo mota nzambo esala succès soki oza chanteuse oyaki bokoma ki bokenda ka bino mbala intimité na kati ya voiture bo solo mama mbongo ndeni makama mbongo ba solo ngo na biko biso so pierre biso mbongo na prêtre petit lelo oyo nde to fanda ka boy ba moni ngana mission moko to opesa na mbongo na kati ya voiture to ba filmer boy et ozala scandale ya onga za so mtenga pesa ngelo foto opesa ngona poisa mutu nyoso wa monde l'isolo voyage à Paris kaka ne na bomba kango maestro bana ngana bomba na isa mutu te les gens ont dit de n'importe quoi que c'est pas important et c'est le cas na balba ba n'importe quoi ando bangana na lala kana ndaka fabrikas boye baloba ba n'importe quoi mais tellement si ko bobimisa makate poni ni preuve ya filmage ezala kite soka mo enregistrement moko ezala ki ba ndinga créer ba problème yo ozali mutu oyo oyebi ke no bazo piéger na n'importe quoi pasteur Mike Kalambai oyebi ke ndeza na bazo tikelo tante ba filmer ona nyonso osala ba uti ko beta lisolo dernièrement abakanga ki ona Dubai kuno zo pesa na ba business na boîte na mwasi moko na
Loko la preuve ezala ite. Au moins yango éclataki. Mais yambalo éclaté. Si quand on samba, yo oza mutu il faut la prudent. Attaque na bina côté. Le côté on a besoin ba boyete. Ngana mwana nzambe. Malgré moi je crois en Dieu. Ngana croyante. J'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Non, c'est pas na mutu salir comment nzambe na ngate. O apesa nga pema. Non, c'est pelati. Non, on dit manionso. Mais ko salir kombo ya nzambe. Place où vous ne jugez point yango to ko juger forme bo me biso to ke forme bozo yo ki sali bota na nzambe soni. Bozo yo ki sali bota na nzambe soni, un peu de tenue. S'il vous plaît, même pour notre Dieu, celui qui est mort pour nous. So bon ça on prend la bisote ba pétage mais oya kufa na ekulusu atako lisuma mukena ya munene zate bokoma ko empêcher batu ba croire na nzambe ou bien vous êtes des adeptes du diable. Est-ce que makambo eso ma scandale o mama nini a olingotika mwana ke na église na bino a olingate pour que vous abusez des enfants mobali mibali ba boya rabasi na ba ke na église ba na raison vous abusez de leur femme na faiblesse ya ma prophétie. Ce n'est pas bien. Il y a une église qui ne faut pas pasteur à marier. Il faut pasteur à la marier. Alors ça a moins de bêtises pour nous moi aussi. On dit comment pasteur à marier. On dit les acquis à faire au thème la chair il faut ça na moi aussi na yo. Et ça va bien. On dit comment il y a célibataire au thème la chair. Alors ça kana bana nyonso ya église. Oh baba vierge a tché misapi. Oh basi batoboka a koti mba moko. Oh baba vierge a nini? A tché misapi ko? C'est fort. Combien de bana bato bo sakai na ba prophétie? Nzoka ne makamsu ba so ba prophétie ezakaka okoma ko utiliser mwana neti anananga ake église akomi chante okoma ko utiliser ba ka opesa ba prophétie pona pesa bino ba mbongo. Non, yango na ebité. Pourquoi? Même Apocalypse sango. Ah, Sonia modèle pourquoi? Bah tu peux pas na internet que nos camarades mi balé ba sale la ranzambe ba owele là moi si. Or que bozaki na ba chantre bozaki ba pasteur. Te beaucoup ba pasteur ndi. Non ba nyoso ba yembe ranzambe ba kuma ba pasteur. Tout. Ba to nyoso ba chantre ba comment ba pasteur. Na comprendre le phénomène en donc ba nyoso ba yembe ranzambe ba kuma hotel. Beaucoup hotel ndeni. Na poka bo yebi bible na loembo. Peut-être ranzambe mutabenki ba. Yango kasi soki a yembeli nzambe ayebi bible tanga ayebi bible pondenge azoyembela nzambe ayebi bible akiko sala cours à théologie nga vrai pasteur il faut s'inspirer par le Saint-Esprit oh sala cours à théologie ndima ke loba osa inspiré par Saint-Esprit comme papa Toms après a développé yango na ba étude théologie voilà mais OK on te atanga théologie oswanga te yaka na prophétie na ningi sanga nde nyoso na ko konta na kati te. Manik de John on dit mais là ba prophétie ba prophète on dit na passe nga kuna teti na mambwana ndi na passe nga venir faut penser en prophétie ça concrète pour nga mona prophétesse. D'accord. Nga mona prophétesse. OK. Oui. Prophétesse to ndo na nga pa na prophétesse na ko bandolo bana mamba vie na OK exact. OK. Ouais. Ozaki nzamba lobela ki nazalaki te nazana dona ngai na dona ngai ya voyance na audit nazana eza iné nazana ngona mo ebangisa nga kutu na mona makamsu na lingana olobela mutu te pona boya kana ngai créer ba problème ya ba ba kamera ayebi likambo ndeni ayebi likambo esuka boy parce que na don wana mais le fait que non ya mo meli masanga ya mo meli cigarette et bom elembisaka donc mais là na don ya ya vision na audit Saint-Esprit lobelanga na litoyi Manik de John est arrivé là ko pe bo vendre ndako par votre pasteur ou sa pasteur na otanga pe kombone awa arrivé pe bo tali o vandi obi non en tout cas nzambe ya prophète otope ya pasteur on ndimela kai ah ouais net pasteur ni to prophète papa Dom Sumbumba c'est tout. Un pasteur qui a plein de gloire dans ce pays m'a manifesté en côté. Nzamba pambola e. Nzamba pambola o papa. Pasteur Toms. Ata botondi ndenge nini ye ka tanga baboka ngamiso bo sameta bo funga miso sa suste. O shooting, o zoité, o boye, o zoé, o role, o zoité. O zoité, papa Toms o zoité.
nasambela na église nete donc aepatanga papa Tom sapesanga posa ya kosalela nzambe. Un pasteur simple mais nayebisio azana gloire na mboka oyo osala bikamwa oyeba te na osala ka gloire ya nzambe ya yete. Pasteur amikiti sana se lokola Toms na yebite nzamba pambola mwa mobali wana nzambe pesa ye longue vie bakisela yesusu 100 ans na o ya yo pesa ki nzambe bate pesa bate la mwasi na ye oya repasser la kelamba oya lala rani na mbetu oyo alambela ke biloko oya kitsake motema mama na desh. Obi pasteur Tom so azaki mutu alela gloire na minute même na minute boyo kabangonga parce que il a vraiment celui-là qui s'appelle je suis ce type là. Okay. Même la prédication na ye au sentir ma chair de poule na téléphone. D'accord. Moi je suis convaincu maman Joël Kabassil. Je parle de moi, pas de vous. Non, en tout cas, ils ont opinion. À part mon pasteur, moi, mon pasteur a convaincu papa Toms. À part mon pasteur. Nabana Bassi, maman Joël Kabassil. Ah, ok, c'est tout. Oui, une femme claire, il parle clair. Et blessé, c'est l'essentiel que nous avons. Aïdanga mingi, ma prédication est aïdanga ma casse. De savoir qui je suis, il faut être forte. Quand là-bas tout est, yo tala on zambazo salé là. Ils sont là en train de pécher, mais ils sont condamnés. Ils sont là de se moquer de toi. Après ça, force dans Internet. Cette femme-là, maman Joël Kabassil, que Dieu te bénisse. Voilà, merci beaucoup. Manik de John, tu continues toujours sujet et puis ma question. En tout cas, Nzambe a sa grâce. Voilà. Même la prédication, sentir pire. Même la nini, sentir pire. Un pasteur, un pasteur qui a la chose au sentir Dieu, au sentir kabou, au yo kango. Muto zan elo kwa nzambe so kutena muto zan elo kwa nzambe ningana ka. OK. Ninge bana ba ningana na zemi ya Marie na Maria Madeleine. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Manik de John. Basi Zoya, surtout que notre équipe page pour les lewa ou ba question Zoya kaka. Manik de John, on va se poser la question babi. Tant basa qui m'a bango ezaki en cachette. Et comment l'élo et pourquoi l'élo problème est ba lié libiso ango pour la convoitise. Parce que comme si koko we la bandimi. OK. On a bien 6 églises na, on pas bien 6 églises na. Non pas 6 églises, faut bandimi ba comme les autres quatre. Ba comment juger ba. Et non on na église na kinanga kuna, longa na kinanga kuna. Et là, c'est un passé papa Marcelo na kombo na ina katamaka. Surtout ça, choquenga. Mais toi bi ke bokima o te mukola suka diable au sala. Biso surtout kima diable. OK. Oui, ça va scandale, il y a danger. Combien de scandales il a dit bino? Combien? Tu peux accepter sous combien de scandales? Et là, quand ça n'a pas si, bozo dimne kondima ya bana nzambe. Pas na ngaka ya ngwa bo sala o nyoso bolingi nzamba juger bino mais na monde na biso lelo nyoso zo le kala téléphone bozo dimne kondima mama mso akenda église ya solo mbani na tango ta kama kambo aboya kende OK mozo mona mutu mso abandi ko sambela sika tango ta babi basande boye ya papa Tom Salobaki vomier ngambumba nzamba batela mwana mobali wana aloba na prédication moko na tana yoka ya lobi vomier muto ayebi nzambe te tambola na ye ayebi nzambe te mais muto ayebi nzambe azoloba na okeno te sala na Bible ezate aza dangereux qu'un lion affamé pas comme mona kata mabulu ebele pour ça ko utiliser yo ayebi nzambe yo komota eti ayebi nzambe bien koleka ngai c'est que likamba lo bibo nzoka ndazo mema ona ba erreur okendo kufa vomie kuto tambola na incrédule ayebi nzambe te mais muto nzamba benga ayebi nzambe mais amonaka komela masanga ya normal tembela na ese loko te na bible na verset na bible bakomi ko boa ko komela ya mabe na verset na bible babiki ndumbe ya mabe
Yesu abikisaki mwasi andumba akoma pesa ba verset oyo makambo ba miracle Jésus sala ezo compatir na lisumu wana nzambe yo komona yango bien osali so posa na Saint Esprit na kati na toke chubu ntoko ndozo creuser tombe na yo yango ngana préfère ka vomita na osali comme Saint Esprit beza mabe na binzambe limbisanga pesa nga force ya okima ngona makasi na nga mona okokati pona na nzoto ponzamba tala motema bike moto likambo zo sala aokoka te menzoto moto esese mais kondimela pe makambo nzoto te fomi kutota mona moto ebinzambe papa Toms nzamba pambola. Merci beaucoup papa à Toms nzamba pambolo manik de gens tolanda ki live yenene ya bon ngai penza elo na lobaka ke non nzambe abimisi na poisa na o nyonso donc na yo mona makambo nyonso penela yi kola ko ba eshimbo komela shisha kola na mebele yimtalaksa Pasteur Mtalaxai. Mtalaxai azwa ki mukilo kola baby saki yango ne aye koskoyo ko sala ngo libanda makambo nyonso balakisa ki aye ko sala ngo siko libanda. Na mono ki somo. Na oki somo te na oki soni. OK. Na oki soni na mwana mwasi moko na ondima te mwana ngai mobala sakani bongo. Moi j'aime pas les garçons qui s'amusent. Un nouveau numéro de Flash Info Magazine dans vos kiosques. Fifi Masuka Saini, plébiscité meilleur gouverneur de la RDC, selon le sondage Écho d'opinion. Jean-Marie Kassamba, le précurseur du nouveau narratif, en vendant une bonne image de la RDC grâce à sa chaîne Télé 50, honorée par un trophée de la cage du mouvement citoyen. La ministre Adel Kayunda présente la 4e revue du portefeuille à lire dans le corps de votre magazine d'information. Recensement et identification de la population de la RDC, Richard Ilunga déploie 6 soldats sur terrain pour accroître le rendement de l'office de route. L'opération de mise en retraite est une nécessité, une information à croquer sans modération, à inscrire dans le chapitre d'innovation, Perfect Télévision, une télévision de haute définition qui gagne le cœur de Congolais. À lire également dans le corps de votre magazine, édito de Jean-Marie Bassa, ses chouchous de la presse congolaise, parle de la désinformation comme un danger pour la nation. Dans le corps, l'éditeur principal écrit « Ceux qui fabriquent dans l'ombre de fausses informations visent à faire dérailler le processus démocratique qui pourtant évolue sans heurte dans un pays dont l'histoire est marquée par de soubresauts politiques aux conséquences que l'on connaît parfaitement. Le commandant Michel Ochoudi, injustement vilipendé, le chaise du salon d'honneur en voie d'être renouvelé totalement à l'aéroport international d'Onjili. Tous derrière nos FRDC. La campagne Bendele Koyate, lancée par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe, apporte ses fruits. Le nouveau directeur provincial intérimaire à la direction générale des douanes et assises des GDA de la province du Haut-Katanga s'imprègne de la situation générale. 24 pages d'informations générales, 24 pages de connaissances et promotions, 24 pages qui fait de vous roi d'infos pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Restez connectés sur le www.flashinfo.com. Détruire mitema ya batu, ya l'amour est précieux. Muto ya linga kanda ebi valeur a bolingo. Très bien. O promettre ngo lingi ngai. Apo komo sakana na ngai. O sakani na motema na nga bolingo keni sabat na mabele. Muta se suicide rapo na bolingo. O mona mutu muso azo konda problème ne saka ke no. Bolingo ezo nyokola yi. Nga ya onga na linga batu sakana na mitema ya batu te. Donc mutu oyo aza donc na lobaka il est méchant. Il s'amuse avec les cœurs des autres. Azako sakana ba sentiment la vie ya baninga. Pourquoi? Et puis bozo sakana vie ya bana na biso ya mikie. Bozo zwaka bano ba naïf. Osengi muté pa na bango ye na ye, okomisie mwasi na yo. Pozo mona ye trop. Yango loko to boyaki anayemba avant yango na faut yemba komi mature pour muta sakana ozate. C'est ça. Combien de bana mikie ba mise ba zo virginité na bango. Ba danseuse, ba chanteuse, ba bébélika. Non tant ozo ya ko de vierge muto ya lisumu. Et puis que l'ongoli est basé titi a obota te ezala ya solo ezala ya lokuta nde nene ya solo ba alala kineta est-ce qu'il y a même qui pas la kai?
tu couches avec moi, tu sais que tu n'es pas amoureux de moi. Que tu t'amuses avec moi. Tu as pris le temps de s'amuser avec moi, de mon corps. Tu fais ça avec ma fille, je te tue. C'est très profond. Mais Manick, déjà, on est là, quand on débat, on continue, on a la prochaine émission, mais il faut pas si quelque part, t'es moi, t'es. Tu sais, la amibali ma bé, bien sûr. Mais moi, non, je suis moukier. Comme ça, c'est jeté. D'accord. Moi, non, je suis moukier. Mon bali, il y a un sac à nangaï. Ngane bolo bananga ke no sesa mobile ba jeso mobile mais moi na o yozu mke ngakut na oka passe ya bolingo et bon moi no amukie obi ke traumatiser vie mobimba et comment ko mona thérapeute pour tourner zonga normal pour biso to ko obi ba mikamba ba makamsu to kuta nango ba makamsu to sala ba makamsu supe eleka na ba vie na biso na yo comprendre le temps na comme ko eza ba kuya mibali pour biso a to mona thérapeute te mais na poto ezaka moi na mobile ba tini mobile ke mona thérapeute. Mais biso zo kufela yo zo kola nango e commissionné ti liboma. O kota ta muso na stupéfiant moko boye e commissionné ti liboponi o encaissa makambo ebele. De trop bete nango mutu to zo ka soni yo sekanga lobi na bomba ka OK ko bombe zo mi boma. Ozo mi boma moteme ya congélateur te. Ya nga soka bandika ko sakana nga. Donc, na préféré kana tika na fana nga. Yon basi ba konga sona fana mobile te. Eh, nga na ko fanda 5 ans mobile pour la linga te. Na fanda bien. Manick déjà étant que mukolo, nebi que to clair na biso awa na sina question oyo. Étant que mukolo, o se usana expérience à maman. Allez, je à Londres, papi qui na Londres na pesi no bambote ebele. Donc, je peux terminer ma question. Si sa question voilà, merci beaucoup. Tant que Mukolo, tant que mère P au banda mambaron kala et mambafi kala, comment on peut détecter ou soit on peut yeba mobile ou y'a aventure na ou y'a au sérieux? Banati. Ok. Banati. Banati. On va me so quand ça na aventure na série. D'accord. On va la malika to quand ça na aventure y wana. Ok. So malika yoka ebiso. Ya so kosa ye atandika pona gazo. Alors ça l'erreur. Mais à mon poko remarquant déjà que ba maloba non me moi décourager à Manick de John. Tenga le maloba nanga tenga lo bana mamna été. Tenga lo ba yo parce que nazana yo. Ngai na lo ba makamna été. Na ba mamna été. D'accord. Nde bat baloba ka sali ba aventure bonga tchaka na commentaire na makamna été. OK. Vous comprenez? Malika na linga lo makamna été. Tia lo makamna kama Malika c'est une fille très fragile. Nga sona mani ko attaquer ya sur net. Pour ça très fragile. D'accord. Vous comprenez? Yango ya que ton âme repose en paix. Moi je suis là tuna babia nga babia pour nous simba nga na liboko soto tango. Ata to ma concert mona simbinga kazo benda. Abi o comprendre mukolo na pourquoi na simba na liboko mukolo okufa. Ils ont qui pouvoir. On doit payer ça. OK. Pouvoir. Ils ont pouvoir ya mama bobila dawa. Mobuta banda simi na liboko mais soit na lipasa na mso simba kete. OK. Voilà, Manick de John, nous sommes comme ça à la fin de notre émission. On a évité ni ne qu'on rajouter par rapport. Et là on a encore rajouté kaka botika kolongola bana na nzambe kondima. Na ba scandale boye maman mota olinga mwana na ye akinde église. Or que les gens ont besoin de Dieu. Babi konyepela à mon côté. Misa tumine. Siko ba scandale boye. Et puis n'engena lobelo omoko. Pourquoi ce pasteur a koufi si manaye mutu mso azorate foka mwana nae? Léo te yo comprendre que l'église fait ça cop. Ou à deuxième personne avec dans tout le monde lobelo comme bon on a quitté mais yo pour solo bien on les. Ça cop. OK. Non tout le monde que pasteur a koufi ba luka pe pasteur. Bon comme il faut empêcher batu ba tia mabonza. Batu ba tia dim. Ba scandale. Eh na ki okabele mbongo na nga pozo basi ebele. Ba 10 mois na bochela ka bango ba 1 dixième yango e somme ça ba voiture cher na ba montre cher na bilamba cher on ba olala ba na bino mutu moko répondre nga bongo. Elembisa ngai après na yo lo banga na tara 10 pour na pasteur te na tara 10 parce que c'est écrit dans la Bible. Voilà. Na sala kata 3 ans na tela sunzambelo te. Donc eloko wana ebeta kanga penza. Mais na yo lo banga na mwana nzambe. Moi je m'appuie à ce que la Bible dit, ainsi dit l'Éternel. Dans les Écritures. Dans les Écritures, Jacob a dit,
Isaac atia dim. Abraham atia dim. Alors on a peine atia dim. Et kende wapi on a saka onzambe azawa exiger. Merci beaucoup Manik de John, mon chéri, et ton numéro de téléphone si c'est important. Tenga appelle ça numéro T. Bamboté, dédicace. Mbote nangai na batu nyonso, Cresco le voix de chef de gang, long jambe mon colonel, babonné à Manik de John Tokos, nazaki moi trop pris, maman zaki na hôpital le quoi bimina tozongi la ba émission na biso pour Manik de John na concentra mingi, émission nangai 15 minutes pour Jésus, na ba nango semaine oyo. Oh, Manik de John pour 15 minutes pour Jésus. Toi encourager au moins batou. OK. Dani, quoi l'essentiel? Moi, je fais ça pas pour moi, je fais ça par rapport à la mission. D'accord. On a une mission. On a une mission. Mission. Je suis beaucoup combattu. Au moment où internet, ma internet parce que on a une mission. On a une mission. Nzambe nanga appelle sangaka iloko et tombolae. Il faut na loba nzambe nanga merci nzambe nanga opesa ngelo côté na loba la lion merci so pona la lion te nzambe nanga linga amani ki loba ka so pona nzambe te. Voilà, en tout cas na pesi Berlif ngamete bambote Berlif ngamete garçon taille S. Merci merci beaucoup. Merci Manik de John. Big salutations à Dido Penda depuis London. Mélanie de Londres, je te salue. Heureux anniversaire à toi Papi KMB. Bah lui déjà bientôt dans la carte à France. En tout cas bah nous sommes qui branchés en train de nous suivre. Merci aux combattants de la Lyon. Merci à Mike Lukamba l'archevêque pour l'opportunité. Merci à ma coiffeuse de l'X, ma coiffeuse de l'X, Solange Mokiango n'a pas marché. Merci en tout cas, Solange, je t'aime tellement beaucoup. Et merci à Berluf Ngamete derrière la caméra. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Africa Elengi TV. Il y a du Jongonda, Imen. Il y a chérie, il y a du Jongonda. La taille avantageuse. Bye. Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.